Tokotala Mama na papa Michel Mayabou émission ya kitoko culturel, politique, religieuse et naza membre de PST, nazali Franck Diongo, président ya MLP, na soutenir l'action ya chef de l'État, oyo ezali na compte ya peuple d'abord, oyo nyonso ya mabe na ko soutenir yango te. Pays eza déjà na crise, président aza na makoki ya koboma parlement, contrairement à madame Mabunda, ordonnance na président mutakufunda ye na l'État aza te. Congo, parlement afundaka président te lokola en Amérique, ou bien kolongola président dans le bout de destitution kolongola président na musana ya président et bandaka na parlement na Congo eza bongo te. Est-ce que musala etelemi pote eza sabotage ya vision ya mokonza mboka poso baso de mouton esimbi ezate keno ye muta silicito a réduire bambouteillage dossier oya saute de mouton ou bien saute mouton ezali dossier oyo nasengi enquête pour na koyeba réellement si c'est le ministre ndaza motema mabe eza sabotage, c'est-à-dire que ministre il y a finance ou bien nde na yebite soit mbongo eza te ou bien mbongo eza détourné, mais na niveau ni mbongo eza détourné. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Naza membre de PST, nazali Franck Diongo, président ya MLP, na soutenir l'action ya chef de l'État, oyo ezali na compte ya peuple d'abord, oyo nyonso ya mabe na ko soutenir yango te. Oyo eza na logique ya peuple d'abord te na ko soutenir yango te. Mambetali ko boma parlement, na saibisaki bino que non, pays eza déjà na crise. Président azana makoki ya koboma parlement na ordonnance na ye ba condition ese ekoki ata abomi parlement contrairement à madame Mabunda ordonnance na président mutakufunda ye na l'état azate. Donc na Congo parlement afundaka président te lokola en Amérique ou bien kolongola président dans le bout de destitution kolongola président na musana ya président e bandaka na parlement na Congo eza bongo te. Donc eza biloko oyo soit asali yango na mauvaise soit ate azangi koyeba to motema mabe to expérience ya badéputé eza te po madame Mabunda eza premier mandat na ye donc nana asali nani ya député te donc soit te azoyeba makambo yango malamu te soit te il faut ayekola soit aza motema mabe président kamamboka bien lokola batalisi mitema mabe na bango esengi akata vraiment aboma parlement élection mosusu esalema pour akende liboso mboka ekende liboso parce que à la fin ya 5 ans ye moto akosambi pa bakongolais na mandat na asalini. Donc pour ngai et puis majorité ya bakongolais balingi libala wana ekabwana et puis parlement baboma yango conséquence moko ekozala te. Non, makambo ya embouteillage na kati ya ville de Kinshasa ezali parmi ba point oyo nazosala ba recherche omoni kobanda le 2 mars oyo président de la République a lancé programme ya 100 jours ba projet yalaki ebele ba projet ya ba école ba projet ya ba hôpitaux ba projet ya ba nzela na kati ya ba ville na kati ya ba province pe bongo na bongo. Pas seulement que naza homme politique, pas seulement que nazali président et parti politique, mais aussi et surtout nasalaka ba recherche ebele
na makambo etali mboka. Makambo oyo ya programme ya 100 jours ezali parmi ba dossier oyo nazo traité, nazo sala ba recherche. Na yango donc ba enquête esili na noté, mais tant on a tali makambo ya embouteillage na Kinshasa, nde lobby na pesa ki balobaka rapport intérimaire, donc na pesa likanisi résultat ya liboso ya embouteillage na silisa ba recherche na zanango. Problème ya embouteillage na Kinshasa, ils ont pesa population kanda po sikoyo moyen ozwa rendez-vous otosa yango ezate po oyebite okumela ndenge nini. Alors bana moyen bakende classe kokoma à temps ezate so bauti na classe bana bazo lemba na bamboutage ebele et bozo poser problème. Même ezala ba papa ba mama ezo pesa pe conflit na ba foyer pona bato azoto saka rendez-vous lisute comme ya retard ya so de moto. Donc ezala eloko moko eko panza mabota production pe ko sale matina bato kindo teka pona ko teka ezo poser problème. Alors tango eloko na monike ezo pesa kanda na population alors que tina nango ezanini. Boyebi que na mboka lokola tozana Kinshasa awa ba recherche asu ki pesa ke tozali 15 millions ya ba congolais na Kinshasa. Bato bazo bota mingi, exode rural, bato bazo kima insécurité, bato ka savi ezaka na Kinshasa, ainsi de suite. Pour na 15 millions ya bato na Kinshasa, bato ba yekola makambo ya population pour na banzela, et pour na moiteli ba mboutea to ba spécialiste ya ba construction. 15 millions ya bato na ville pour embouteillage ezalate, il faut que zala tronçon ton zela oyo batie ba goudron il fait zala 15 000 km. Et là liboso ngwana. Oyo ezo justifier embouteillage. Donc comme on a 15 millions de personnes pour bato na ba sala ba tambola na mouvement, il faut sikoyo que ba bisika oyo il faut qu'on mette ma population. To banzela lokola tozaka chemin de fer te, tozana voie navigable te, ezaka ba route. Il faut 15 000 km de route pour embouteiller ezalate. Mais na Kinshasa bokama tozana 800 km de route. Kinshasa mobima. Conséquence pour bato nyonso batambola embouteillage faut ezala. Alors, tango président Félix a commis président, atali il faut que ça la nini na Kinshasa pour na ko résoudre problème ya embouteillage. Solution ezalaki mibale. Soit bazumbongo batongi banzela ebele en urgence, soit baluki solution mususu. Solution kotonga banzela ebele, il faut kotala banzela mususu akotonga pe tracer ndenge ezalaki na urbanisme, basi batongi na bisiko bako kotonga te bako likisa banzela minene. Difficulté liboso yango wana. Alors pona kotonga bisika wana, il faut ko boto la batu ko buka banda ko batu. Et le problème ya, il faut ko dédommager bango et ko créer problème social. Solution etikalaki, il faut ko bongisa banzela oye bebaki kufaki. Yango ndo mo kola aveni bokasa, isala 10 ans ezala fonctionnement te. Il faut ko bongisa ngo en urgence pour batwa kende kezando. Hôtel ko na Masina Avenue Kulumba, parce que Masina Mobimba, bazaka na avenue moko ya goudron ou ya Petro Congo. Yango ndo moni siko na programme na ye, atali ko bana Masina ale ba fungoli ba tongi nzela ya Kulumba. L'avenue Kulumba ba asphalté yango a partir ya BKTF obimi na Siforzal. Donc Masina va komi na deux avenues asphaltées. Donc batali bongo na chaque commune, na pesaka ba exemple peut-être ya balabala mibale. Yango ndo mona ta belengesa babara bongo na bongo. Alors makambo etali embouteillage siko na katikati ya ville vraiment. Likanisi eza nini? Embouteillage ezalaka mingi na ba carrefour. Ici carrefour eza esika ba barabara ezokutana. Otali lokola na Pongabi awa, il faut bacha saute moto moko ikozala wana. Otali lokola 24 boulevard bachi moko wana. Otali lokola na marché à liberté population ebele bakatisaka pona okatisa. Alors tango bato azoya les deux sens ils ont créé problème.
il faut sauter mon devant ezalawana. Donc bisika nyonso bomoni ke esalaka problème na ba Carrefour, il faut que tu saute moto comme solution intermédiaire pour résoudre le problème d'embouteillage. Donc likanisi ya président Félix eza malamu po atiaki yango na 100 jours. Mais problème est aux anango sikoyo pour la population. Embouteillage est comme pas sikoleka avant que biloko yango ebanda kotongama. Conséquence mabe eza nini? Marché ezo tongama lisute esali blocage. Biso to supporter population ana, biso to supporter pour to souffrir pour se misale esili embouteillage za lisute. Mais si quoi souvent ils ont continué misale kangami alors malabu alungola batol na bango to zaneki to zaki liboso ou bien basilisa. Yango ndezo pesa batukana era kokoma na musale zo ebana te akindo ko hôpital zo ebana te ba kindi classe zo ebana te nde likanisi ya ba recherche nanga yango tango natali likanisi malamu mukoza mboka azana ngo pe na féliciter pona yango na pesi pe merci pona yango. D'autre part ba pesi lokola baso de mouton ba pesi na OVD na office de route bango pe baye kopesa na ba entreprise lokola ba Sacricas. Tango bango apesi na ba entreprise wana, il est vrai que ezali ba entreprise oyo na tango ya 5 chantiers basalaka musala moko te, l'État apesa bango ba marché te, mais eza ba entreprise oyo ezalaki kosunga l'État. Lokola Sacricas atonga bazeli ebele na Kinshasa bazan expertise ebele. Mais pendant tout le temps il sa ba 5 chantiers ba pesa bango ba marché te. Ilingo lobake non ba entreprise za la OVD za la office des routes za ba Sacricas bazu opportunité à renouveler ba équipement na bango to ko bongisa ngo to ko somba yango pe ko zongisa ba congolais na musala. La même chose OVD office des routes va permettre na programme ya 100 jours ba ko za moyen ko zongisa ba tonga na misala pe ko sala équipement na bango ba renouveler to ba entretenir yango conséquence positive yango wana. Mais par rapport à mobilité à la population, toute circulation à la population pour n'embouteillage. Il faut que l'ocasiko pour nanini misala est telemi. Musala liboso ngwa, mutuna liboso. Pour nanini musala est telemi. Nani responsable na kotelema na musala wana. Alors, nami tuni mituna. Est-ce que musala est telemi pote, ils a sabotage? Il y a vision mukonza mboka pour so baso de mouton et simbi ezate que non yé muta silicito à réduire bambouteillage tracasser ko so ani za nanzela entre ba chauffeur a kitisi angoto esili que population va pese merci ba lingaye makasi. Est-ce que ça sabotage mutuna liboso ngwana mutuna mibale? Est-ce que l'État réellement a un bon côté? Mbongo nde ezate to problème ni. Mutuna misato. Est-ce que ba entreprise nde ba gérer mbongo ba pesi bango mabe? Mutuna mususu. Est-ce que retard ezali po biloko mususu pona kotonga saute de mouton ezana Kinshasa te lokola mabende wana oya minene o bazo tshana baso de mouton na Kinshasa ezate. Il faut que somba yango na libanda. Ba béton o basala ka misala wana na po musali kende mbango abenga na lopoto béton précontré na Congo ezarate. Alors ba béton simple loka bazo sala na 24 novembre boulevard o wana zo ka temps ebele. Et puis ezaka na qualité à bien te. Donc ezabilo kwa kala. Mikolo o basaka ba abenga ba béton précontré. Alors mituna na nyonso il faut koyeba. Alors, na nyonso wana population a besoin d'explication te, a besoin misala ego akosi la mbuda yezala te. Alors, yango nde na pesi rapport ya liboso. Alors, tant on a sali ba investigation to ba enquête, na yoki ke bazo fundana. Ministre la finance alobi ngana pesa ki mbongo nyonso 70%. Bango bala kisa 70% mbongo epesa maki basai na ngo nini.
ba entreprise balobi non biso mbongo bapesaki biso tosaleli musala nde bapesaki biso mbongo mais l'État nde azopesa biso mbongo musu te mbongo bapesaki biso tosombi biloko ezaka na Congo te pe tosali ndambo ya misala na Congo bango ifale bapesa nde mbongo nyonso ndenge toyokana na badate oyo toyokanaki bamonaka mosala esili. Donc sikoyo ezoyebana te nani aza na responsabilité ya misala etelemi eza ya kotelema. Tango nasali ba recherche na continue kosala ba recherche alors makambo yango ezo fonctionner ndenge ni pe na proposer nini. D'abord programme ya 100 jours ya président ba projet na 100 jours ya président eza na kati ya programme ya ilukamba te déjà dossier oyo ya saute de mouton ou bien saute mouton ezali dossier oyo nasengi enquête pour na koyeba réellement si c'est le ministre ndaza motema mabe eza sabotage, c'est-à-dire que ministre il y a finance ou bien de na soit mbongo ezate ou bien mbongo eza détourné mais na niveau ni mbongo eza détourné. Est-ce que ba entreprise mbongo l'état bimisi pour na kufuta bango et les 15 de la présidence est-ce que mbongo communion na ba entreprise est-ce que mbongo eza détourné quelque part alors nyonso na enquête wana ekuti yango nyonso. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV.